100 est égal à un jour, Mantezolo. Yango ne ko répondre yo 100 est égal à un jour. Au moni haute trahison, oyo yo au sali. Pour na Congo et pour na Congo central. Yebaka yango forcé. Bagarre des corps. Forcé. État, il y a sécurité na yo. Olobaki yango banga kono liwate, bien sûr. Mais yebaka yango tout Jésus, hein. Oyo batu balobaka sa mwana nzambe abangaka liwa. Donc yango na eko tiklo message. Au moni États-Unis au lobaki ke okendaka ba États-Unis. États-Unis au lobby ke oui na kendaka États-Unis. Nani muto ayamba yo na États-Unis? Sénateur américain nani ayamba yo? Député nini ayamba yo na États-Unis? Ministre nini oyo ayamba yo na États-Unis? Okenda États-Unis tout à fait. Passager congolais azumbongo na ye akene États-Unis. Akene Chine. Mais toye ko yebisa yo kaka Mantezolo omoni haute trahison oyo yo au salaki. Tika kolandela sikoyo bajuro yo procès ne ya Bedem ne ya Mwandane Ntsemi ne ya Bundu ya Mayala. Donc tika bango à l'aise. Batu nyonso oyo bazoko kufa. Oyo yo ozoko teka bango met fois. Tozana ba information. Tozana batu kuna. Ba oyo met fois ba informa biso. Tozana bango. Tala ki insécurité na Kinshasa. Tala na l'Est. Tala na Lubumbashi. Tala na Beni. Bino ba uto sala na gouvernement oyo ya badibanga. Nini osalaki Mantezolo? Nini osalaki? Tala Congo central. Ndenge ezali. Tala na bifurcation oyo ya Kimpese pour kende luozi. Yo oza en tant que vice-ministre. Tala na Songololo ba oyo ba votaka yo. Tala ba vi na bango. Tala ndenge bazo vivre. Nini si osali? Mawa. Ba poste ridicule. Longia Congo a yebise ba poste ridicule. Démissionné. Côté Kamboka te. Pona kibo konzi. Ezanga tina. Bozoko landa. Bambongo. Na ba kamio ya maki. Na ba kamio ya malili. Na bambongo ya makila. Oyo bozoko lia. Peuple souverain azo continue ko souffrir. Ba peuple oyo bazoko voter bino. Yango to yebisi bino. Yambalo bako vota kabino susute. Bako vota kabino susute. O sali na gouvernement ya badibanga 0. O sali na gouvernement oyo ya Chibala 0. Combien de ministres ya ba Congo oyo yo o monaki na kati ya gouvernement oyo ya badibanga na gouvernement oyo ya Chibala 0. Aye ko sala cabinet na ye ko banda likoloti na se bomonaki séparatiste wana bolobaki 0 po bazo continuer ko manipuler bino. Yves Kisombe ye wana balongolaki ye ni vice-ministre moko susu mwana bitinda tout à fait yo ba poste ridicule bazo ko yebisa bino ba Congo bo fongola mitu toujours bozo ko comprendre kakate mais ba ko continuer ko manipuler bino jusqu'à où toko kenda kana bango ti où Congo central ezo kotisa mbongo ya kosakana te bino bazo continuer ko manipuler bino Longia Congo azo yebisa bino bozo ko benga e kolabo Longia Congo ki kolabo nini oyo si asali na gouvernement wana eza na place mbongo nini oyo azo kolia oyo ezo mona na te ndaku ne tuba panza Mantezolo haute trahison oyo yo osala pona ba Congo okofuta kayango un jour. Okofuta kayango un jour. Po ba Congo toza kotelema. Omoni États-Unis olobeli na Chine. Biso awa na Europe to elobela ka biso eloko-te. Yaka na Europe masolo eza na Europe. Omoni ba chaku na bino e bayaka. Ndenge ba loba kana bango na ba TV5 Monde. To koma ko benga ngo fula fula. Nga soki na lingi na leka lobi na TV5 Monde na leki na lobeli makambu ya peuple na ngai. Tala na l'Est qui est insécurité. Nini bozo bongama, nini bozo bongisa. Boza occupé kobanda na sommet de l'État. Tina se ya bitambi na bino.
ba Rwandais bazo dominer bino diaspora libanda ezoko pesa bino ba alerte bozo yokate. Est-ce que Robert Roy azanani? Mais Robert Roy c'est un Rwandais confirmé. Robert Roy ayaka na États-Unis akitaka na Mississippi direct akepa ba Rwandais akendaka tina ba ambassade oya bango ya ba Rwandais akendaka na ba ambassade congolais te. Mais combien de fois tokoyebisa bino Mantezolo omoni problème bino bozana yango o bozo lobela ken longia Congo kolabo tokokutana botambola na ba minduki tina minu. Mais na Congo wana kaka bokomona yango na Congo wana kaka po toza connecté na bango toujours toza ensemble na bana Congo central na bana Congo bango nyonso yango toyeko tikila yo message na haute trahison oyo osala po na longi ya Congo souffrance nyonso azokomona père wana ndaku ne mobimba bapanza bakanga ye pendant 21 jours na bana mike bakata courant bakata mai yo elobela yo eloko te bozo continue kolobela ye ti lelo aza kolabo biso tozalaka bato abundu ya Congo te mais tokota makambo wana po toza ba Congo jamais tokondima mu Congo oya biso père wana a continuer ko souffrir na likambo ayebeli nzela te. Oui soka senga ki poste ki premier ministre mais oui faut tondima ye asali longia Congo asali Kanambe asalela wapi Kabila wana bozo zela o président na yo Kabila yo yebi Kabila uta wapi Kabila ayana ba bocha bambula Kabila wana ayana ba bocha bambula et lettré vagabond les lois comme président ya Congo. Kabila demandeur d'asile pendant 3 ans à se légaliser lobby a commis président ya Congo et bino ba soi-disant ba intellectuel ya buzoba Rwandais tout yazo ko manipuler bino tala na l'est ndenge l'est eza na insécurité tina Congo central nini bozo loba gouvernement moko donc ezanga tina na kikolabo ba policier congolais ba escroc bokomi ko escroquer peuple congolais bino tout ba manke ezolo kokomi ko escroquer ba peuple wana tina ba songolo tina ba kimpese batu oyo bazoko se sacrifier ko voter yo botala ki insécurité Kanambe yo yebi yango bino tout congolais tout ayebi yango ayana baboti ya mbula aya en tant que demandeur d'asile Rwandais touti lelo akoma président na bino ba soi-disant ba intellectuel nini bozo loba batu ba loba te babadi banga bosali na bango pour résoudre eloko te bosali na oyo soki chibala nini si bosali Congolais azokufa na maladi azokufa na nzala kureza la kasusu te maiza la kasusu te batu tout impayé bino kaka na ba voiture malili na ba garde corps tina manzaka tina basuki mais boye bakayango 100 jours est égal à 1 jour. Ngama lumbuki mosikian lenda wana maloba ya Simo Kimbango alela ndefi kuna makanga mana kuna makutukila donc yango to yeko tikila yo mantezolo haute trahison oyo yo osala haute trahison tambola na likolo kuna makanga mana kuna makutukila ingeta